Mbote mingi na bino boss balenga chaîne na bino oyo mon talent universal TV. Yeo toujours maman Ekila Virginie na kati ya mbeto na ye. Beza biso minga boya bosa na émission na mbeto na ya ma na été yele ya mbeto ne oyo. Asa émission na ye. Mbote mingi maman Virginie. Mbote. Yibise biso na bantu ba la yo na mon talent universal TV. Ibali mingi ba yo kolembola ibolote. Balema libolo wapi? Israël kate kotaka ou bien Israël ba subaka. Mais nous expliquons en détail. Ndeni ba kolemola libolo. OK. Merci mingi na question na yo, liboso na pesi mbote nanga bana poto banangola, bana monde entier na kati ya site na bino ya kitoko ngoyo Montana Universal, le site bolingaka vraiment makasi. Eza question moko kitoko oyo tikotunanga. Bato ebele ba yebaka place olembo la libolo te. Aye na lolemo akoti si na kati ya cave. Akoti na kati ya obabengaka vagin bien litusu. Aye na lolemo apesa ngulungulu. Olembo la mwasi azoyeba te kota azokendele. Pona kolembo la mwasi, pona mwasi ayoka elengi a sentir que oui, nazui mbali moko mwasi soza mbongo akoteka ta lupango, soza lupango kabeli mbongo apesi yo Nelo kona kolembola. Kolembola mwasi, il faut yebela. Sexe moi c'est ma partie ebele. Et ça na ba partie moko ezali wana soko toucher en kolembola komona mwasi a crier, a sentir lengi, a gangi, ndeko yeba mwasi ayoka lengi na partie. Donc partie onde na banda, kolembola ye na bakamunyo sonde to bando samu. Bo kolembola c'est très important. Ndeko yana lolemu no parti oyo vraiment ke biso basi so lingi pe na lela na ganga eza na liboso lidu oyo babengaka lidesu clitoris ya mwasi lidesu munene telema wana yango nde lolemu nde tutaka place na elembula so ketiki lidesu ezui ba petite lèvre yango nde makamu pe na ba grande lèvre wana kutu ezanga na problème te wana kolembula to kolekisaka le lem ma petite na mozo lembula ozo bima likola libolo kiti na se ya libolo kuna ozo lekisa le lem na lideso ozo baluka kaka tout autour ya o babengi libolo na kati ya le lem kokota sima tango moni mwasi akomi kokende vraiment que on dit c'est comme rouge akomi lokola mutumo que a langwe ata lango masamate mais a langwe bolingo nde okoko konde kokota na douceur nyonso na kati ya libolo kokota lolem et puis na kama bambel musuba kokota lolem te azo kokota lolem na kata libolo lolem lemba wana ngana ko swata mino na lolem wana soko lingi ke moi ça sentir lingi kamata lolem kubisa yango kubisa lolemu no kubi penza lokola likata awe ba kubisa lolemu lolemu no kaka ba ta ba comprendre to kubisa non on comprendre ba yebi lo ni na loba et ça te ton coach lolemu na lolemu lemba lemba coach elema non lolemu za tout doit pe kuba ba kubisa lolemu mais kana kubisa lolemu so la démission avoir ce peu d'exercice donc misa ba kimisa lolemu on m'a dit que voilà nous bazo bana ba incertitude. Non, ba kubisa lolemu kuba ezokota na kati ya libolo. Tango kuba ezokota libolo mwasi akobwaka. Mwasi msako kabo ete abwaki na ye. Avant que tu sexe kota, que tu lolemu le kabu ki toko na libolo to na ba clitoris na kati ya nini ba lideso. Wana lideso bandi na lideso. Lolemu la lideso. Lekisi lolemu na yo na lideso. Na ba petite lèvre. Ozozwa kaka tout autour wa sexe ya mwasi et puis na sima ko kota na kati ya liduso osai lokolo ozo siba ina lolemo do lolemo ezo kota ezo bima pe kuba o lolemo ata kubi aza mai a pete mwasi akoke lengi koleka kutu libolo pardon koleka kutu likata solo okoyoka tango okoto umela te mwasi abwaki bele babwaka la mbai na lolemo abwaki akanyi mobali na mutu abwaki sans que okotsa ta sexe kutu mwasi akobwaka noki mbangu na lolemu kelikata so boyeba yango te secret afungoli bino wana nde nsima nango oye kobima oye kosala mosala na yo tututuka libolo na mabele donc kofiba libolo ya mwasi il faut yeba baje nango bafiba yango ngulungulu te
bafiba ngo bisika nyonso il te paraît sauf ba mosi bolo bien moso akima ote il paraît oui mobali nyonso tu oyo afibaka mwasi libolo mwasi akimaka ye te so omoni jo moko boza ovivre na ye ntina nsima bobebani ka botikani zeka fiba yo te bamibala lolendo fier aomona libolo ya mwasi lokola nde yo mona bebe kuta moke bino botama bofiba libolo ntango ozobimisa moto obimi na libolo ate eza ya makwanza ate eza ya microbe ya moto aliboma libolo bebe abimaka mpe abimi na propre mpe afibi yango ameli makilana na bamai kofiba yango so mwasi aza propre koyokela yango mabe te mabe nde so bamicrobe eza na kati ya vagin esalaka mobali soki afibi akokotikala ata na mwa badefo ta mosusu plita lolemo na ye kosa mikosa balèvre nini bambebo na ye kosa bamikosa omoni ekomi seke molongo baposo wana kuta ye microbe na kati ya vagin mwasi mpe so mwasi aza propre asukolaka vagin na bien eza propre boyebani na nini oko kolembula mwasi so kolembola nga na oboyo na nini ata na boyo so na kaise mobali na kotanga cave mobala na bwakele na lolemo na oboye te na oyo bondela okufuka mana ovande pa na bino ti tozonga na to obenganga na oya est-ce que mosapi mpe fotia mosi mosapi na libolo etia mosi mpe posa so eza vrai batiaka mosapi yango ndenge nini botu bakaka tui to eza na méthode ro bamisapi bamibali mi basala basi misapi nga alingaka système yango te mimisa nalingaka yango te mpona mona ozomesire nga libolo epuis mibali mingi bakotisa misapi bamakata mike mibali mingi balingi okotisa misapi seke bakokaka te baza baimpuissant yango wana balukaka bazwa misapi na bango ekoma sexe ayebi ke misapi ekube eza na mikuwa ale soki yo misapi mibale mosusu akotisa ata mibale akotisi yo mpe misapi mibale soki mpe aza misapi minene abandi kokungulu to na kati esio na manzaka mpe ti omona mpe obwaki kaka na misapi na ye akosala lisu te ntango mosusu akosala wana nano omona na ope likata mingi ka bamibali première fois ya kosala mbala liboso bosibana na ye aza likata moke abomi na se ya kaleso lokwa babiso base bangala biso ezaka shosho nga ntango okoti na nga na chambre eloko na nga liboso eza nasala na découvrir sexe na mpona yeba guerre yango na obunda munition nini nakosalila mpo nga na okoyanga ngulungulu te namona na te ubie namona yango liboso ubie so eza première fois ke mpo ezalaka nango makambo bokokutana bopesani rendez-vous na chambre hotel nango bosala te mais nga yebaka ke kokotanga na kota na chambre hotel miso nango eza tout droit na kati ya kaleso na natala mpe mesure bon papa na avancé nakosi yo lokwa na simbi yo na libumu na kiti lokwa na koti na kaleso okomona mobali soka na likata moke makasi elemba etelema te alongoli yo liboko yo longo libo nini nga na simbi mpona découvrir eloko to yo osalela mosala nga na yo osalela bote na yo te oui nga nazwa mutu mo ndenge wana na ye eza première fois topesa ye rendez-vous kutanga na chambre hotel na ye nakuti ye nakomi wana alati pantalon egala kekusi nasali sambla oko nake suba aolonga pantalon mbangu pa akoti na kati ya train na kaleso nga mpe mutu ya bato makambo nga yanga nde kaka tout droit nayeba nzoto ndema nga na oyele kuna pa nakoti mpe na kati ya train ye mbala moko abandi kokarese nga aya kotianga misapi na liboso bamisapi liboso nini nao tomoni eloko ekosala mosala nde likata misapi nga na okenda yango wana nga sikoyo nabendi nzoto nakoti libongo na kaleso alongoli nga liboko ezela na ngako nazela nini nga lingi namona nanu eloko na yeli kosalela mosala toyelaka nde makata biso yela misapi te na balolemu na bino te eloko ya liboso ezaka likata so boye bango te likata nde makambo nakoti liboko naluka likata nayoka likata te naluka likata sikoyo likata no ezapi bandeko nasuka namonani biki ne boya kozwa nyangola ata likata ekonda ekobima na kisiwa nayebi soko nakotisi liboko eloko eza te ya nzambe vraiment yango napesaka mibali nyonso oyo nzambe apesa bino makata te eza ya moyenne vraiment nzambe apambola bino aza nango te ani nango te na comprendre que ana eloko te yanga oluka akomisa makata misapi na likata donc bosala epete bosala epete yo lisoka simbanga kotianga misapi na oyoka mabe na okelenge te na oyoka mabe okubolanga mpe misapi yango na makasi noyebise na ozoka azonyatanga misapi ti abwaka na misapi ne moko ngana bwaka makide bina misapi
abwa kaka na misapiti na sima njoka abwa ki kuna na se elo on essaie wa hotel mangabe na otala na mouvement na moni pe da abwa ki alali abadi ko rofre Nathalie etinga bi o mobali te na oki mama botaki mwana yeba kate po soki yo mama boti mwana moni ke likate se lo côté azan likata te azan eloko moko ya muke na katika samako banda ko fi balikata mwana yo na tanga za bebe benda yango na munoko benda yo komona tina ba 6 mois mwana fumbami ala muke likate bimi ça se pratique solo hein mais oui c'est solo munoko kaka ya mama ikuvimbisa likata mwana no mwana ko ka plaisir mongo banda bo mwana ko abimisa yango ko bima tuna ba mama ebele ba ebeloko mama osala mabe na tanga mama ya mwana na salelo ko mama mabe pourquoi tika mwana bo mena eko sema ma mikolo bakata yengenga na âge ya 22 ans bazao zela kate vi mane bakata po ba moni ke akosala circoncision ndenge ni nane loko te to tika yena na kola 22 ans balakse liputa akata ya mbali wana na ya olandela bonga tika ilo te na landela ne mona amta misapi mbali mingi basaba welisa misabane lote meso za ilo kote fungula moi so bi nga se extranger ya muke nga so ise ya exemple quel katana muke na ebeli ni to sala kana kimuke na mwa po yo ka bien ateza muke na oyebisa nga bisala na osala to etele matange kote tu vas se battre sur la baie c'est bon surtout awa yesa bango ba te kata muke bata makata mikie nyonso pour ceux qui sala ya bien pour vous a satisfait bino mbale oui bata kata mikie pour baser belé hein baser belé vous avez la possibilité ngo za que donc de kata muke vous savez possible peut bien soko lingi oyo ka bien na likata muke c'est tout mo soko za munene masoko minene na munene pour kamindondo te papa na ngai pour kamindondo te zwa likata no na muke soki ekubi etelemi moi c'est bumba ma pesi ka sima na masoko afumbwa mi penza makasi ba pesi yo pesa sima ko sima tango pesa ngo eza dezo pesi sima ukamati odi opesi osundami otiki ka sima bo non babuka mukongo buki mukongo bolé bimi po papa kota bien tango akoyana likatane muki ko ka du ata muki yango ekoti ata mutu na kati ya libolo akoti sikoti ka bo yoko bouger te po so bouger ko bima so ko solbe o bima et comme na matrice quand même so et komate kata muki komate hein komate mais ya kokoma so wana pona ko sepelisa ye yo eloko te mais pona mama yo kelo olalisi papa o mateli papa o sonzami obiso to ba ko sonzama ba mongo donc o gumba mi do vandeli quoi na position ko benda ba genou oyo o tiango o ko benda boye o beni genou de o bendi boye siko vandeli ko vandela atali dodo ya likata na ye ah oui moi songe kaka so echubi obandi ko sala ko zo kita male so memi embango ko bima eza muke obima so likata ngo bien faut combien centimètres yo ka benda bien faut combien centimètres bon eza bien ata mukuse poko yo kelengi ngana lo banga centimètres c'est pour tamu so mobile nga ana eloko te so ina lobi bomba ina oboya nga okende lo ba centimètres ba makata kuna oboya mais na lobika ke mobali nyonso so za mikata so mone leki muke makasi benganga nane nyangola ebimisango mais so peza muke yebela ko siba mwasi yo ko kende yo likata muke opanzi mwasi makolo tango yo ko mataliko na ekota te pota mwasi ala ka panzi makolo libolo na ezongi la se nini iteris na école ya iteris na ezongi vage ezongi ko mulai alors tango yo ko kota yo ke lo to santé lo na poso la wana position dana eva yo ke lo te bato yo basala kango za ba position makata minene akende kino boba panzi yo ba bumbi yo makolo akoti ya soki yo likata wana oyoka mais eza mukie luka mwasa apeso sima abuka mukongo apeso sima atikeli yo libolo kuna na sima efungwa mi etikali tango yo ko chuba eloko nona mukie ata position ko chuba okubwaka na facilité nyonso so pe mwasa lingo bwaka bina sebe samba na ngape na bwaka po likata mukie po obwaka eza passe po ekota te ekomate mais si vous pouvez voir on va laisser pas pour la laisser yo matela ye on vend le système on vend la ochuba ka yemo eloko ngo chuba kaka oyo ba sentiment plaisir ya so lingana mbale ngo so pe mbale ngo ayebi makambo komela mabele kitoko
aibi ndenge nini akosiba mo skola sa miso mo elengi banini aibi po bambani muso atali kata mokema aibi musala ali kata mokema yebi ko shiri mwasi na mbeto aibi okomisa mwasi omona kaka baza mo bebele ayebi na ye ana likata mokeza le sumu makata mikie ba musala makasi mais ba mibali mingi no ya ngisumu nga mona bango vraiment eza mawa to bakeli felo non bon bakeli felo te mais bazwa ma freinage ba mo ba yebi ke bana moi défaut mais mobile no sona likata eza pe bato bana makata minene kubelenda mais ba yebi musala te ya déposer na section ngo balula abwaki alali esidi azali katamne ba yebo salela te bazali ezaka mutu ne loko na ye bandengi na osalela ngo po to kutana ebele to mona pe belé ya wana lobi mutu ne loko na ye bande ko salela soko moni ke défaut le ki makasi même na impuissance ozo kokosi ba mwasteli kata moke benga numéro okozwanga na opesa yo pesa numéro na omba moko pote comme na suka pe émission. Merci mingi ba fan bato balandaka émission ya Montana Universal donc numéro na nga yango yo 243 82 58 90 685 bobenga ebele bo s'abonner na katia site na bino boko sepela masolo eza ebele et avec maman Mungala qui la Virginie yende kolo makambo lelonga yo na ye ngana ye kosala nini na kata site oyo Universal Montana na ina masolo ya likata likata za elengi osi bande makambo ni bolo na likata likata za elengi ngayo yo na ya na kosala nini na kata Montana Universal ngana yena masolo ya likata likata za elengi libolo na likata merci mingi tuko na soka émission na biso Montana Universal TV tuko na bongo nambala sima na prochaine émission ciao.